Edine image pendant Sangako, maman nanga, oh maman na générique, hey, Naleli. Global Express, y'a Patrick Marois Vengi. Global Express, y'a Marois Vengi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça koyinda umela soko yé na agence hoté veut dire umela té Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut les kana Vril numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton et kenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so kende na Kinshasa alors po kende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Léon numéro 25 umela. Bonjour, bonsoir chers amis, chers téléspectateurs. Quand ici c'est Paris. Voilà, on est au 18e arrondissement, donc ici c'est Paris, ici on n'aime jamais. Voilà, ici à Paris on n'aime jamais, ici c'est Paris, nous on est là. Voilà, on est devant Global Express. C'est une agence, vous pouvez envoyer vos colis, vous pouvez recevoir vos colis. Et puis vous avez tout ce qu'il faut sur Global Express. Global Express, il envoie le colis vers Kinshasa, Angola, transfert d'argent. Tout ce que vous voulez, vous allez trouver ça sur Global Express. Sans oublier Panda Sangwa Congo, toujours comme on a l'habitude de dire. Vous savez, ici à Paris, on a Panda Sangwa Congo avec Edino Images. Et Edino Images en collaboration avec Patrick de Global Express, les patrons des patrons, Malwavengi. Donc voilà, on est là. Qu'est-ce que vous avez comme conseil aux gens qui veulent envoyer leur colis en Afrique ou bien partout dans le monde? Venez ici, c'est Global Express. Venez ici, la garantie, la confiance ici chez Global Express. Venez ici tous. Merci. On vous attend, venez nombreux parce que ici ça va indaka neto lobara sisi. Bana CCC kondeka ba lobi donc bisoto bana RDC nde ba lobi Global Express ça veut dire que agence oyo mokonza ba mama ye moko fumo ba kento soko atindi lelo lobi na Kinshasa bazui ba lobi vraiment na minga rolobate bino mo foboko tande bo mona Global Express ne boyibika depuis 1900 Diego Kao agence esali ba agence mususu ezala netika bazo diembela ngenge bazo ya netika bazo ko welisa mais mokonzi ba mama confirme parce que ba lobi fumo ba kento na fimbo kekele azo fia kula lolenge bakanja yo boya makambo mokonzi ba mama zo loba poyo nani père pese la bango pour tona kati ya Global Express yo kutu bando ya poto tindara biloko awa bato yo babungisa ba biloko na bana ba agence mususu be bana ba nevre ya ba prix échange remonte ke kitara elo nyoko yebisa bango papa. Bon, en tout cas pona ko banda esengo mingi na ko pesa bonjour à tout le monde bato nyoso bazomona biso o ba kolanda biso na émission ya mama. Donc sans Nzambe moi makambo etambola ezat sans Nzambe mobulu lokola Nzamba na biso awa na Global en tout cas Nzambe kaka tango pesi ba biloko na yo en tout cas fo ekede yetinga mokonza mama pe na témoin depuis na poto na tinda biloko na ngaka awa na Global Express. Ouais, en tout cas ta mokonza mama lobi mokonza mama lobi moye kweya ezate mwana ya robo yango azana bilakeli mabe asala mukili na ye fuma ba kento azolo asala mukili na ye donc awa na Global ngai façonnable pour le bango. Donc on a confirmé les grands sapeurs. Le coup est léger, c'est un petit tir aux appréciés. Ouais, Nico Chege.
oyo tournaka bacaméramen à Kin, les meilleurs caméramen ayebi akoyebisa bana Kin ayebi lisolo façonnable petit du tout à théâtre bozala calme to botindela bino ka biloko na global mo ba biloko bolata kuna to tindaka kaka awa elegelaka awa na Global Express awa chez Patrick Maloavengi ne bozo yoka babi mwana moke na bozwi na ye. Ouais, donc la valeur d'un homme ne dépend pas la grandeur. Voilà. Même écoute, à moi, na makambo na mais mon solo, c'est mon solo. Bon, maman, on peut s'abonner sur adresse, peut s'abonner adresse pour passer par moi mon cœur. Quand la tête, on peut s'abonner moi ndoule, bon, quand moi musique, moi bête à moi mon cœur, pour bosser par moi, mais la ta moi soy pas bon ali quoi. Balobi, soko lingo tinda na biloko na yo na Global Express. Toza na 25 rue Léon, oye na Château Rouge, au Tuni 25 rue Léon. En tout cas, muto ayebi yango te se kasa mwana poto butu, mwana poto tongo. Ayebi balabala wana rue Léon na kati au Tuni Global Express. Au Tuni Global Express, soko ye, mokonza mama confirmé bino ke dépôt ya poto. Na kini kutu famille na biso balata bien. Balata unde balaka pe bien unde bavanda na poto grâce ya nini? Ya Global Express. Donc, il n'y a pas de bibembe, ceux qui peuvent couper en Afrique. À partir de là, déjà, ça la Bobsec. Bobsec, donc, va organiser, va organiser surtout, va foutre déjà à partir de là, yokuna, au sol, donc voilà, Global Express, bah lui que non, agence Nabino y assure, bah lui agence Nabino aux autres salles à Makambu, parce que bah le bibé tu par rapport à bas aux différences yéna, ndeka toloba qui s'abat moutou s'abat valeur, donc bah le bibé Global Express, ils ont ma solo ya kati, danger. Bah Cavalino, au moins numéro là tu m'as là mon passé, ah on a kata global. Papa Patrick yemoko mutaforme nga façonnable mutaforme nyaka yemoko façonnable barolo banoni ah ouais c'est qui to bandaka makambo ngo bango baza ba vayu bango lelo bango bakoma ko na religion qui te lelo bango bakoma ko landa biso donc na global awa tout en tout cas ezala tout même aux gens moi sinaki nozo linga ya mikili bengi sae awa Global Express a en charge les makambu agoya même aux gens na petit na kin azolela ya mikili yaka na global to sali les ba devoir ago komane mikili même aux gens olingo bala aux gens bala arrêter to défiso mbongo on a global to défisa mbongo. Vous comprendre. Donc, natiki sou maman peut savoir moi, basukali quoi. Car il dit nos images de Tolobaki les meilleurs de Paris. Et donc mon compte maman zo fait que la film à quelqu'un mais ce que balobi na niveau image et puis na niveau assist pendant ça en Congo babi il dit nos images mutazo ko fiakula. Na film ba quelqu'un donc yo robo ya poyo nani soko boyo ko za film ba libumu. Mon compte maman confirmé on babi faire suivre solo. Car on est Tolobaki suite babi suite fin zate pour na Global Express. Mokonzo wa mama lisiko ana kati ya bureau na kati ya Global Express pour approuver bino que non ou mais l'activité est sponsorisée par Global Express tozana ye moko le patron lui Patrick Maloavengi ngande to lobi donc babi la taille ne fait pas l'homme. Voilà, tout ça mon konzi patron ya mwana muke ye mon patron Maloavengi donc mon konzi maman vraiment aye ko surprendre ye à s'attendre qui na micro hôte mais na bimele na kata bureau pour comprendre que makambo to lobaka ezaka kate tika to loba pour tout ça la bino plaisir na ye vraiment ko luka patron en Global Express pour comprendre que agence ou agence où ils fonctionner les agences où ils ça makam na niveau à Paris. Donc, ce qu'on a 25 rue Léon, na kata Château Rouge, vraiment au Tuni Global Express, à partir de Poissonnier déjà, au Bimiwana, au Tuni Global Express, maintenant surtout, à Ebiango. Bonsoir, patron Patrick Maloavengi. Oui, bonsoir, Moukonza maman. Vraiment, biso le loto yé awa, pour toi, ça Paris, Mobimba, bato basé belé ba ebio, mais tu as plus pour na bato ba ebio, parce que Global Express, tant aussi ba global. Eza image ya monde, eza lokola image ya globe terrestre. Ça veut dire que tout est dedans. Ah ouais, tout ça na kati ya Global Express. Na kati ya Global Express, tout ça au tinda ba biloko, na agence na yo biloko ekenda ba Kinshasa, ekenda ba Angola, Liwa, Matanga, mutako kufa na Afrique, ba ko futa nyoso awa na niveau ya Europe et que bino bokoki ko louer bango ba kiti, bokoki ko louer bango ba katafar, boko louer boko yede bango na niveau cercueil, en tout cas ba démarche et ça ebelé. Et loro nini oza ngwe ko balelo o na micro ya Umila TV parce que mon konzo maman aye kotala yo ko rendre visite na kati ya bureau na yo et loro nyoza ngwe ko ba client oyo ubi ba client yo bazana besoin vraiment ba ya ko découvrir makambo oyo mon konzo maman azolo ba na kati ya bon eloka na ko yebisa na communauté na biso communauté congolais oyo bazwa min étranger précisément na Paris donc na ko annoncer bango sous nouvelle donc pour ba yebi déjà
Global Express et agence à l'éloté, les agences à Kala, bah oyo, bah na poto à Kala, bah ebi déjà Global Express, puis Global Express ils ont continué. Ils ont juste naé ko interpeller bino lisusu par rapport à ba service na biso. Quand on dit global, donc toujours englober tout. Toujours dans le service il y a fret aérienne, tout indaka ba colline avion, oui qui ndaka na destination à Kinshasa, Brazzaville et Angola. Tous appels na moyen à fret maritime au totindara le fret maritime au troloba par les voies maritimes na bateau totindara ba carton oui qui ndara na destination à 3 pays on attend les bino ba pays en gros bande la po bande na biso balanda penza oui ba pays en eza précisément na no RDC Congo Kinshasa totindara na ba province nyonso ya Kinshasa totindaka Lubumbashi, Matadi, Boma, Mwanda, Goma, place ba même ba guerre ezali. Totindaka na Goma, biloko ekomaka na Global Express, na précisément na pays na biso ya Congo RDC. Totindaka pe susu na Angola, précisément na Luanda. Totindaka kuna biloko na biso ekendaka par les voies maritimes et par les moyens de fret aérienne. Totindaka pe susu na Brazzaville, précisément na Brazzaville, Pointe-Noire. Donc on a payé totindaka na bamboka na misato on a cité les bino donc on a totindaka ba colline biso kuna kendaka na voie maritime pe na bateau. Merci Patrick Malavengi le bio zali patron ya Global Express pour nous répondre na mituna na ngai. Vraiment na remercier mingi bande ko balandi boyoki ndenge patron na biso Patrick oui, et ça service ndé la bakito wana zaki na part ya côté ya fret aérienne et maritime. Mais toi, tu as un service funéraire où ils allaient que ceux qui babengyo na niveau à Kinshasa, précisément RDC Kinshasa. Donc, ko hésiter au contacter biso, tu ko s'en charger na makambo nyonso. Donc, na cérémonie prestation funéraire nyonso na niveau à Kinshasa, oye kara awa na Paris na 25 rue Léon métro Château Rouge Marcadet. Oye au côté na Global Express, tout ça na catalogue. Tokolakisa yo selon demande na yo tozwaka charge ya funéraire na niveau ya kin kobanda na batante na décoration ya chapelle ardente topesaka ba cercueil topesa na service ya sécurité toza na service ya musique toza na service ya fanfare donc tout ce qui fait partie ya prestation funéraire nyonso ezali na sirbino mona donc mona ya c'est tout là le ba encore ya c'est tout ce que le pays pour na global c'est que ma solo ça donc côté on a problème ezate donc toye tout ça la service ya qualité o ezali ya Europe mais na Afrique na kin eza route so que aujourd'hui biso ezala que tant service tozo sala kuna directement zo appel image ndenge zo le ka par na moyen ya ba réseaux sociaux ya WhatsApp Viber to imo directement ba bimisi corps levé du corps et ça ba ko exposer na lié oyo ba ko exposer corps directement pe client na so zo ba photo tant ba ko memango pe ba ke ko enterrer directement pour zo ba photo oza à la page ya cérémonie ya prestation nyonso ndenge zo le ka à la loupe donc et après prestation soku matang eleki ou na agence to remettre au DVD na yo na ba photo pour na ko faire voir yo comment matanga eleka ki na niveau ya kin. Donc on est allé service na biso a Global Express toujours ça là on a niveau ya Kinshasa voire même peu dans la province où ils approchent ya capitale ya Kinshasa aujourd'hui Matadi tokomaka Boma Mwanda tokomaka voire même peu Lubumbashi n'hésitez pas à contacter biso au l'écart na bureau na 25 rue Léon ou soit sur aux étrangers au contacter biso na 01 44 92 82 85 au précédé na 0033 na mutu oyo azana étranger ou soit na moyen ya portable na biso ezali 06 52 56 67 16 na mutu nyonso o azana étranger il faut précéder na préfixe ya 0033 wana ezali code ya mboka na biso ya France pour contacter biso directement na moyen ya communication na bandeko o bazana Paris bakoko yande directement na métro Château Rouge. C'est reconnu à Paris, métro Château Rouge ou Marcadet. Au Kiti, au Tunika Rari Léon, numéro 25, ou bien à métro au Tunika qui est na Global Express. Donc, il y a place à Robunga, tu dois Moutounio sur Global Express, à niveau à Paris, Château Rouge.
Voilà, mon compte maman pe ba lobi fond ba kento, wazo fia kula na fimbo kekele na loinga ba kanja talate, azo confirmer bino makamo oyo patron Patrick Malwavengi azo ko yebisa bino. Donc ben information nyo surtout oboji par yemoro président yemoro patron, ezali biso to ba tout eventa ba vite. Donc Global Express ezali agence oyo depuis même mokonza mama va na poto, ça veut dire ba nombre mokonza mama va na poto atinda bilo on est awa mukolo mota réclama que ba dodi ou ba pietiki ou ba lo mo bungi. Donc voilà, besoin la confirmation awa na Global Express. Il n'y a pas que bakoli batindaka mais bazana ba service oyo que ceux qui sali que beaucoup fait de na niveau Kinshasa et que besoin la possibilité te ya OK na Kinshasa. Beaucoup de foot nyonso awa Global Express ba ko yede bino na niveau katafa, ba ko yede bino na niveau ba kiti, ba ko yede bino na niveau camion, ba ko yede bino na niveau lever de corps, ba ko yede bino na makam ebele et puis bino ba ko futa règlement nango ezaka awa na 25 rue Léon na kati ya Paris métro Château Rouge. Précisez pas. Ngala préciser na bandeko o bazana Kinshasa, ba ko leka directement na agence na biso na pompe funèbre na biso zali na avenue Bongolo A25 na Matonge. Donc vous contacter Global Express wana da kuneza service funéraire Global PM service funéraire. Wana vous contacter on a avenue Bongolo numéro A25 na Matonge. Donc so boke kuna ou soit toza la Delvon na avenue Kabongo numéro 1 juste na référence ya Lalo. Donc so boko mi wana bo na deux stations la biso ya pompe funèbre zana pona bandeko o bazana ka ya DC ou soit bo contacter na numéro oyo 00243 89 73 72 714. Na bandeko o bazana étranger bo précéder la préfixe na mboka na biso RDC 00243. Wana ezali na pona bandeko o bazana étranger o bazana Kinshasa o bakoki ko contacter service na biso ya pompe funèbre na niveau ya Kinshasa précisément na avenue 25 A25 avenue Bongolo na Matonge. Donc c'est reconnu Global Service ezana ndena bibu soit bobeng na 089 73 72 714. Wana ezali na ndenge ya ba Belge ndenge na biso to benga na mboka na biso. Donc na ba congolais nyonso baebi na prononciation na ndenge na prononcer. Donc eza eloko ya sikate. Donc voilà, bandeko balandi to bien que non biso peuple congolais RDC tous colonisé par des Belges. Donc ça veut dire que biso to le baraba 91 ba 92 ndenge le bamarate na ndenge France. Lokola awezali Global Express ezo globaliser makambu nyonso ya mukili. Balabi bien global. Bo moni bino webika globe terrestre. Tout globalisé, Global Express a globalisé tout. Mon konza maman za pena minga obaksa les sous-souté. Donc ça veut dire que ba congolais bo comprendre que besoin agence na bino Global Express ba oboye ba ratepo global ba tutu ba yebi ngo soko yebi ngo te peut-être za mona poto lobby mais ya kala o ya tongo vraiment en tout cas ba yebi Global Express. Donc eloko mon konza maman obaksa ka eza que bo comprendre que Global Express a continue de bilo na Brazzaville, à partir de Global Express bo continue na bilo na Lubumbashi, na Boma, na Mwanda, oapi partout. Donc bo comprendre les services oyo mon konza maman na donc affaire à suivre quand tout le système global talara tout globalisé Global Express global benda film ko 365 jours la terre tourne balibi global bona katiti bolinga tena kata global bino tuna kata global mukonza mama umela ti solo la et dino image babunda nango Edino image Banza Sako ya Congo Edino image Edino image Image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe